lisusu. Komota bana lokwa linga bota bana boye. Sala na ngai. Asengi na bakokilo. Asengi na bakonesa. Kola makoza tola na biso kaka. Politique, les occasions pour mon artiste et le Bolingaka. Le monde va aussi avoir one man show. Il nous faisait belle pour la mener au Léawa. Pour la place pour 6 ans. Le 27 mars, tous les comédiens, poignons sur vos alliés. On un message au sort à Zani, c'est Kaza Comédie. Il y a Bissot Bata Théâtre. Le Congo, top de top. C'est Papa Bonheur. Il est temps rester branché. Il est temps rester scotché. Chers internautes, restez branchés. Ne vous trompez pas d'adresse. Si Nini est ton visibilité, si Nini est ton bifo, numéro 1 va site. Ne zappez pas yo. Biso basoto lana Elenya Kongoti Biso basoto talaka Lodi Jesuka Tesimele Mana Kongo balingaka Elenya Kongoti Biso basoto talaka Lodi Jesuka Tesimele Monda seba talaka Elenya Kongoti Image bien traitée Lodi Jesuka Tesimele Pro. Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe, yo. Otani. Ozolulema, ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende na petolo. Somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut. La pomade awatoza mwasi na ngai pakomi nango kibokoni. Na pomade awatoza. Maxi Bio Café yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango Bomba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo komisa biso na couple yango yo. Tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café
nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna pour yango zo traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro wana c'est boluka ye moko grand prêterique bio café et kosala biso nzoto elengi tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Eza ya koyinda, mokili boyoka, artiste boyoka, le 27 mars, eza fête ya biso, artiste. Oui, oui. Soki ozangi, olali poi, etali yo. Ezanga mama na bino, koko na bino, nalobi yango boyoka. Oya kovana ndako, etali ye moko, minono epelela. Le 27 mars, déjà journée internationale du théâtre. Biso ba oyo, bambiaka ya musala. Bato ba pesa tout, pour pas na biso ba ya losa musala. Donc là wana le 27, toza awana les érudits. Na ngiriga face kaka ya lycée Mopenda. Oye wana le 27, au mona tapis rouge, ne basaka na France. Azo kota, le tapis rouge de biso musala. Il y aura un repas, billet simple c'est $10. Et bon, moi, il puis que le matin, $20. Bon, t'as la bidou, tout ça, va spectacle. Bon, on a balé dans la maman, oui, et fois, t'es gagné dans le lobby, le 27. Et t'as dit, je voulais l'angaï. Eza na journée na biso ya le 27 mars. Eza journée moko internationale pour na biso nyonso ba comédien. Alors association na biso NTPC. Esaleli biso organisation mo ya TikTok. Oyo ekozala nulle part ailleurs kaka. Oyo le 27 mars ekoyinda. Tokosala oyo nanu esalama te. Sala moko mona ngo leze. Eza akana ngiri ba tout comédien nyonso toyebi yango toya to sepela elongo pourquoi pas faire du son to sepela ndenge partout dans le monde entier ba sepela kana voilà ce ya ba artiste comédien nyonso donc pour na ko sepelisa mukolo na biso ba artiste comédien le 27 mars nulle part ailleurs awana les érudits ici ba fan na biso nyonso ba fan nyonso balingaka théâtre journée wana ate eza kano parce que toza la tapis rouge quand on tala ngo na ba TV na ba film awa ya biso $20 pour la bino, bato pe ba ko kana mukie na bango $10 ya. Kokota bana lokwalinga bota bana boye. Sala na ngai. Asengi na babokilo. Asengi na bakonesa. Kukola ngako za tola na biso kaka. Politique, les occasions pour mon artiste et le Bolingaka. Pour mon baba osaba one man show. Il faut que bele bo ala menia oleawa. Pour la place bo 6 ans. Le 27 mars, tous les comédiens, la poignée sur vos alliés, reçoit un message au sera Zani c'est Kaza comédien. Il y a Bisso Bata Théâtre. Bisso Tokanisi Kosala, soirée de gala, dans les érudits, la sauce à Kingaboa, Awa, Dolobi Boé, entrée à $10, VIP $20. Donc, dans les érudits.
pour na présidente eza pour na artiste comédienne nyonso toute tendance confondue il y a Congo donc message eza pour na bino donc le 27 mars bobi que journée mondiale ya théâtre boya na les héritiers et à soirée de gala donc mutu nyonso tout $10 couple $20 tokolia tokomela tokobina merci occasion oyo borate yango te bolelaka batéâtre ezalaka su te ndenge totelemi awa toza basoldat du peuple basoldat ya bapeuple mpo tosepelisa bino koseka gogo zwa mafuta na yo vix na yo yaka na kotia na poche mpo kotia yango na panzi biso tokei tozozela bino oyo asekaka te aya te oyo asekaka aya la théâtre populaire et cinéma. Bien traité, visibilité assurée, information puissant la source, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, Elenia Congo. Biso wasoto talaka, Elenia Congo. Lunga talaka Silvika Bea talaka Rebecca Toto talaka Jean-Flix Bassasala, le coach pour la promotion de vos produits, pour la promotion de votre album. N'hésitez pas, Elengia Congo, des solutions.